Mbote na balanzi nyonso ya la grande découverte. J'espère que vous allez bien. Biso pe toza bien la famille. Bandeko, ba comédien babali si bandeko na ngai. Libala ba comédien totu komona ndeko na biso dingizwa yo Tirbo. Auti kobala mwasi na ye mariage na ye utai koleka. Bandeko bino mo bomo na photo yango wana ya ndeko na biso dingi esali kitoko makasi, esali vraiment bien. Kobala vraiment eza eloko moko ya malamu bandeko na nga. Kobala eza eloko moko ya esengo bandeko. Biso nyonso toyebi soki mwasi abali to mobali abali ezala vraiment donc esengo vraiment mona ke oui entre bango mibale surtout des fois ezalaka surtout biso basi tozala na esengo makasi taka bahonore yo parce que ezalaka mobali nde ayaka kobala mwasi non ke mwasi nde akenda kobala mobali mais mingi ezalaka mobali nde ayaka kobala mwasi. Donc c'est ça lobaki bozala ba lesbienne peut-être, excusez, peut-être, mais biso nyonso toyebi mobali nde abala mwasi. Ti bakoma na basala coutumier, basala civil, basala religieux nyonso wana bandeko na nga biso nyonso toyebi ke mobali nde abalaka mwasi. Alors libala eza eloko moko ya esengo bandeko na nga, ezala ba famille basepelaka, ezala ba belle famille pe basepelaka tango mwana bango abali, moko na bango abali, même ba ami pe basepelaka, ba camarade bazalaka vraiment na esengo tango bamona baninga na bango abali. Mais kokamwa bandeko na nga bino mo bozomona photo wana ya ndeko na biso dingizwa yo na mwasi na ye. Photo yango wana na tieli bino kokamwa tomoni ke bandeko babalani, mais apparemment nde tomoni dingi aza na esengo te bandeko na nga, parce que photo pe efundaka ndeko o aza na esengo ou pas. Alors kotala libala oyo ezolakisa biso ke dingizwa yo apparemment aza na esengo ya libala o te bandeko na ngai. Toyebi te pourquoi ndeko na biso dingi aza na esengo te. Toyebi te pour akuta na problème le même jour ya mariage to mwasi ya msusu abetie libaku to absepela na ye na mwasi yango te, abali kaka tika bala to ba forcer ya bala. En tout cas là tozo comprendre te libala ngo pe toyebi te eza libala ya solo to eza libala ka ya théâtre nde tomonaki ndeko na biso Omar Kabongo bautai kosala yango na Cardozo. Tozo yeba te. En tout cas la famille tozo yeba te ezalaki libala mo libala comédie to libala vraiment ya solo mwasi ya mobali aye kobala mwasi na ye. Parce que loko esali biso tosala direct oyo komona ndeko na biso dingi tellement aza na esengo te. Biso nyonso toyebi tango tobalaka ezalaka eloko mo ya esengo, libala ezalaka eloko mo ya esengo entre biom déjà mwasi na mobali. Soki boza na esengo ezalaka bien tango mpe boke kosala nuit de noces na bino. En tout cas ezalaka vraiment bien, ezalaka esengo nyonso elekaka bien, nyonso elekaka na kimia et tout. Mais komona ndeko vraiment abali, en tout cas esengo eza te. Bandeko na nga bino mo pena botala photo oyo ya dingi ndenge azali na mwasi ndenge azali. En tout cas ezala bien soki bameki kotalisa biso soki eza libala comédie to soki eza libala moko ya solo, parce que libala vraiment ya solo ti ekoma na niveau oyo esengo eza te, mawa lokola kanda. En tout cas to comprendre te biso vraiment to comprendre te eza libala comédie, eza libala ya solo, eza théâtre ou comment
po tomonaki mpe ndeko na biso Dinana ayaki kosoutenir bango ayeli bango mpe fleur bandeko bomoni kan bino moko nde basimbi fleur wana. Alors biso toyeba te eza libala ya comédie to eza libala ya solo po libala oyo komona ndingo ndeko dingi vraiment dans esengo te esali biso bien te yango tobi to yana koloba bandeko nanga tant to soit sala choix na biso ya libala foto linga to sala ngo vraiment na motema moko eza ba choix moko basala une fois na vie eza ba choix basala na tendante tango olingo bala tango olingo sala choix na ya libala sala ngo une fois pour toutes eza te osala ngo en attendant ekoma na tango ya kosala mariage na bino ekoma bilongi biloko moko boye neti bato baya na mawa neti bato bakufeli ndeti bato moko soki ndenge nini en tout cas bongo eza malamu te yango ezala malamu tango olingo bala sala vraiment choix na yo senga même na nzambe ke tuna nzambe mobali oyo na olinga na bala ye nde ozala papa ya bana nanga a vie tuna nzambe mwasi oyo na olinga na bala ye nde ozala mama ya bana nanga pour la vie mais non ke bosololaka soki ndenge nini ekomi ya libala bilongi ekoma boye esengo eza te entretemps libala eza eloko ya esengo nzambe asepelana na libala makasi nzambe mpe nalingaka bato babalana mais soki ekomi ya baboye en tout cas bandeko na nga eza malamu te bolike bopartage botya bacommentaire toyeba vraiment réellement dingi libala oyo eza ya théâtre to ya solo mpo komona ye vraiment boye aza vraiment na esengo te kutu nieve kutu totiango asala ya théâtre parce que des fois ntango asala ya théâtre neti théâtre moko akendaki kojoue pa belle vie azalaki mobali ya Ixi Peshanga bandeko nanga soki bose rappeler en tout cas théâtre wana na sepela ye nango makasi oyo mama bango mama na ye azali komaltraite Ixi Peshanga soki bose rappeler théâtre moko dingi ajouaki pa belle vie et na théâtre wana Karine Pala Kutu azalaki ndeko ya dingi grande sœur soki grande sœur soki petite sœur boye ya dingi na théâtre wana en tout cas omona ke oui libala vraiment esengo ezalaki na kati ya libala wana malgré après ekomai nango bambutu ndenge ezalaka kaka belle mère azotya mwa bacomplication na libala mais quand même omona ke mobali dingi azalaki na esengo même habillement c'était vraiment wow mais awa vraiment tozo comprendre te oyo eza libala eza théâtre to eza nini to eza base en tout cas tozo comprendre te mais toza na choix te biso lokwa tosala baanalyse yango ememi biso toya kosala no analyse na oyo etali libala ya comédien na biso dingi yango tomoni toye kosalela yango na analyse parce que biso tocomprendre te libala to théâtre to base komona dingi esengo eza te on dirait asepeli na ye na mwasi yango te on dirait asepeli na ye même etelemeli evandeli etu bino mo bomoni en tout cas toyebi te so eza nini mais enfin moninga abali ka nde balobaka moninga abali félicitation et moninga abali sepela et toloba félicitation na dingi félicitation na dingi parce que na mokolo lelo komona ndenge mibale ebele bakoma osente basi ebele bakoma okota na bango mabala ka bango moko boye etu mais komona ndeko na biso dingi vraiment azwi courage wana ya oke kobala mwasi en tout cas bafélicitation na bango couple na bango ekende liboso soki vraiment eza libala ya solo bakende nzambe apambola bango babota bana na bango basala vie na bango en tout cas eza bien et voilà mpona lelo en tout cas elo toyeli bino ka yango wana libala ya dingi bino bomoni yango wana eleki et voilà bandeko merci na ba nyonso baolandaka biso merci na baabone nyonso bazokota kolike kokomante en tout cas ezosala biso bien bandeko na ngai tomonani mbala nsima babizu na bino bye.